Merci papa pour na liloba. Na komba tata mwana pe molimo mosanto. Lelo ndenge tozali ko célébrer 65e anniversaire. Il y a date, il y a le 2 avril 1960. Tozana esengo pambate ndenge papa uchi koloba. Cérémonie monene ekosalema na 12 heures oyo na Kinshasa ekozala patrone na mama ministre de Culture, Art et Patrimoine. Ekozala na ye pembeni ministre ya Tourisme. Ekozala na pembeni gouverneur à ville à Kinshasa. Commandant de la police ya Kinshasa. Rukumesi ya Mongafula, chef de quartier ya Machadi Kibati. Programme ekobana na 12 heures. Kuna bako dévoiler panneau. Ya site historique ya Matadi Mayo. Elingi kolobake na panneau wana o bazotia na leta. Moto moko takoki kosa zarde aya kolobake mabele ezali yanga. Nazwa eteni oyo pona tonga yanga pe boutique soki eloko nini. Ekozala sikoyo impossible. L'État azui makambo wana na motema moko, donc officiellement bazali ko dévoiler panneau wana na ngonga ya 12 heures. Kuna programme ebandaki déjà na 8 heures, ba 11 heures et ndenge toza déjà boye ba arrivé ya ba autorité, nde na 12 heures ba dévoiler panneau wana. Donc moto mosusu te akoki kosimba site ya Matadi Mayo. Yami bale pona silisa ndenge papa pesi biso maloba toyebi ete président de la République a décrétaka journée chômé payé pona le 6 avril. Exceptionnellement pona année oyo. Journée chômé payé ekobanda le 4 avril. Esengote. Ekobanda le 4 avril, le 5 avril, pambate, le 6 ekwei mokolo moyenga. Donc yangwana balobi à partir de vendredi par fonctionnaire au Bozaliawa, nakanisi lobi boko festoyer et longo na ba papa, vendredi pe Bozali, mais le 6 avril et comme ekwei dimanche, journée chômé payé et kobanda le 4 oye kozala vendredi. Papa nakanisi yango kanazaki nango na kumba tata mwana pele mosanto. Amen. Bobeti babokote mendengeni. Pied gauche. Yerusalem oye. Bon sepeli bien, bon sepelité. Pona kolobete musala tozosala est-ce que j'ai à pamba du foot ekozala bien ekozala te oh papa alobaka bien papa mbenza papa alobaka nini. Merci papa. Maloba ya ba papa ndenge tolandaka maloba ba papa na papa yangenda kuntima pasi o nyonso tozali komona biso nyonso toyebi likambo yango ete toza kotia tata donc papa Simo Kimbangu na esika na yete toyebi te kasi papa Mfumalongo oba yangenda bango nyonso misato ya bule balobi yango papa Mfuma Mbanza iloba moko abandaki koloba tokanga kaka na pasi oyo kasi kana koyidi dibwei donc tongo ekotana kaka ba makambo nyonso tozali komona gouvernement belge na tango wana ayebaki makambo nyonso oyo yango nzoto papa Simo Kimbangu ndenge ezongaka na 1960 awa ezalaki
volonté ya papa pe gouvernement belge na ntango wana atiaka appui na likambo yango. Likambo balobaka bango ba belge surtout na papa Diangenda ndenge azalaki secrétaire ya gouverneur général ndenge toyokaki lobi na message na ye. Gouverneur général ayebisi ye ke Joseph soki totikali kosala acte wana te ya kolongola nzota tata na yo kuna Lubumbashi po ete ezonga na nkamba biso ba belge c'est sûr que toza na niongo mais niongo makasi nde yango wana po le Saint-Esprit gouverneur général alobaka ndenge wana ke le Saint-Esprit ayebisi bango soki likambo oyo etikali kaka na bango bana ya mboka oyo ya RDC to Congo to na batu mwindu to na Afrique bakoyeba valeur ya tata Simon Kimbangu te. Yango biso tosali molende topesi autorisation eke nzote ya papa Simon Kimbangu aussitôt que tozali awa elongwa nanu na Lubumbashi ezonga na nkamba wana nde niongo na biso ekozala allégé. Donc ndenge papa Diangenda alobelaka yango. Papa Christian soki aza wapi maloba oyo misato wana oyo papa Kulutu ndenge asalaka conférence pe ndenge papa Diangenda alobelaki yango ndenge papa Kisolokeli asalaka examen ya maturité makambo misato nyonso oza nango na badate napesaki yango lobiaka nanu kopesa yango pe papa Mfumolongo aye kobakisa na le 2 avril wana ya 1960 ndenge mwa incident oyo ekweyaka wana nde ayaki kobakisa nyonso po ekokanaki sikoyo na maloba oyo bamindele balobaki po oyo baderangeaka wana bazalaki nde biso na biso bato ya Congo oyo toderangeaka nzoto papa Simon Kimbangu pe ayaki koloba ete ata bosali boye les jours à venir ekozala na bokonzi oyo bakorekonetre likambo oyo pe na muke babanda kozongisa tata na esika na ye yango nde eye kokokana lelo na mikolo eloki mokonzi ya mboka à reconnaître journée le 6 avril tolimisa na tango wana na période ya président Mobutu na banza toyebi mayemale kaka conférence esalamaka na tina ya kotia honoré journée le 6 avril mais kokanaka te tango wana na kanda wana nde président Mobutu ayaki kosupprimer journée ya naissance ya kolo Yesu na le 25 décembre. Donc histoire nde ezali nde ndengwana papa Christian badate wana yango ezalaki na papa Kulutu nyonso wana na préparation ya buzongi ya nzoto ya papa Simon Kimbangu elongo na Lubumbashi eya awa na nkamba mais oyo nyonso oyo babelge nde basalaki yango. Oui papa Christian. Merci papa na komba tata mwana pe tata Molimo Santu na kolanda histoire papa Kisolokele ndenge alongwaka awa na 1921 akendaki na boma atangi classe aye kosilisa la 1930 abandi musala en tant que commis de bureau ti aye ko progresser na 1953 aye ko sala test pour akoma agent territorial nyonso to wana ezalaki bazali kobenda ye mpona kopesa valeur na papa Simon Kimbangu
na 1953 aye kosala test ya liboso po akoma agent territorial. Nde na 1958 aye kosala test ya mibale. Test ya liboso esalemaki kaka awa na Congo à l'époque. Test ya mibale nde akenda kosala yango na Bruxelles na Belgique. Kuna nde bakenda kosala test ya baévolue. Kuna nde kozonga na ye aya kokoma administrateur de territoire na territoire ya Tchela. Nde yango epesaki ye mpe nzela en tant que évolué et puis administrateur de territoire na 1960 aya koparticiper na table ronde kaka kuna na Belgique oyo ebandaki na le 20 janvier eya kosila na le 20 février. Kimbangismo oye maloba ya papa Diangenda oyo alobaki lobi nde ezalelaki ndengwana bino toza kotanga français mingi na internet évolué wana tokoyeba soki elingi koloba nini. Esika wana pe na 1958 kuna na Bruxelles bayaki koyebisa papa akisolokele eke sika totia yo no bokonzi pe to libere lingomba na bino bondela libre vraiment ndenge mangomba nyonso yebani na mokili officiellement olingi nini abi malamu lingomba eyebana officiellement yango bamonaka ete bana Simoki Mbangu solo bazobundela lingomba makambo nyonso wana yango papa Diangenda alobaki ke na mikolo ekoya régime oyo mboka na malembe tango babanda kososola babanda kozongisa eloko moko oyo tata oyo data lelo mai oto yoki awa papa Jomali ndenge eza kosalema kuna na Kinshasa yango te yango eza komona na dire zuwa pwana nini makambo nyonso eza kosalema na ngonga oya tata Simoki Mbangu Kiangani pamba te bapapa balobaki ke tata akosala nini ayete makambo nyonso ezosalama na periode na ye yango te malembe oyo ntaba aza na posa komela mai tango ayebi nzela ya mai oyo ya matiti ndambu tango aza komela ngo tie kokoma wapi yango papa alobaki meko eleki ete akokaki lisese oza na posa ya kosokola okomi pena mai otelemi ozotala mai yango oyo moto ya kotindika yo wana okosokola malamu te okosokola malamu te okosokola malamu mpo ozalaki na posa ya kosokola eza boye te Kimbangismo ye donc na malembe malamu nde tokoka kososola yango papa alobaki ete toyeba bonkoko ya tata Simoki Mbangu ye alobi yango na expression donc malembe tozali kokende soki ozali koreve tango ya kolamuka yango oyo tolongwa na badistraction ya pamba tolanda maloba na ye ndenge alobaki ete toyeba bokonko ya tata Simoki Mbangu sika na etinda na ye moko papa Christian papa alobi tia message oyo apesi yo po ete otia na mokolo na lelo Kimbangismo ye mingi ba histoire tozoyoka koka sikoyo eza boye te papa alobi totika loyenge toyeba koyekola histoire ya Kimbangismo to ya tata Simoki Mbangu tozokende malembe ndenge tolobaki lobi ete mokolo wana na tongo nzembo eyembaki korali Yerusalem makambo nyonso yo soki boza komona yango elakisi ete likambo yango ekomi pene
tango likambangi ko koma pene crise makasi koya nana ba gouvernement na mokili ba administration nyonso makambo nyonso crise makasi na kolia pe makambo crise koya ozana mbongo iluka kusomba ezate oyo bazana yango bazoko milengele ngai soki na teki akuteka kamuke ngape nokitena kufa nzala pe komona na kati na lingomba ozana posa matei mutu atei yayo peta peso mayele bato wana bakomona na suta okoluka ndako ya papa de la ville oyebi yango kala mitango wana okoluka ngo atikala lisusu ate akende wapi toyebi je suka akende wapi luka suka te suka koma wapi donc pasi wana eza pe na kati na bible elobama tozala bana na mayele papa Christian pato ya kambatanda kisa ya bolingo tata semo kimbangu leta tunakinga itangwa na yena ndute okay kuzanzuta tata na yo mesoko ye tokuzala wapi yo lingi sika nini na kamati ba mutamutu tokuzala kana bango na tuni bango bino bolingi tozala wapi na stade du 20 mai tangwa ne zala ko benga ma stade du roi Baudouin na pesi réponse na gouverneur général. Alors le gouverneur général a dit oui d'accord. Bon di kamati tika toka na ko bonde le boso na bonde le na lingi na ngate. Na bijungi si réponse kuna ekukite. Mais c'est kanini. Stade Reine Astrid. Bisoban se tondimi. Allez. Toka na kutuna Alors le gouverneur général lui mais comment? Et c'est quand ça la proposition yo boy ndenge ni nwan. Le bizale faute na ngate. Ngana kutuna. Mais okutuna na nani? Kutuna ngai ndenge wana te. Oyo mazalima kama secreto kulubakate. Yo bali basala boyete, basala boyete. Ba isika ndenge na ndenge. Musoba lubi. Toko che ina kata na lopango na ngai. Mais batali soko to ti tata na lopango ekubuka na pamba te batu mingi bakuya kuna kuiba malamu ete pasi kuzala. Boto tuna na boyi sasa. Toka na wapi? Matadi mayo. Na benga batu oyo bazaleke kutamulisa ngoma na biso na tango kala na ba mukonje na mabele. Boni mie tata simo kimbango yawa. Bobo bongo sika. De yangwana to sala ke sika na zamba. Exemple ya nkolo yezo abutamaka na kati na zamba pate yo na ngai to biksama. Yangwana nde tata simo kimbangu yempe ayeko tikala wana kati na zamba. Batata na mama. Baoyo to sala ki na 1960 yawa. Soko totali ndenge to komina mukoloma lelo. Toko kanisete l'équipe économique. Tolobaka yango mala na mbala esiko yo ezali na le 2 avril kaka de papa vanda kiawa. Banda na bomwana na ye papa esiko yo achia kiango elembo yepe atara kulala mingi awa. Kasi ndenge nini oyo bisu toya kupona bele esiko yo poate ayako vanda sima na kujunga na ye na Lubumbashi. Nzambe akosa kate. Ujungi na ye ba place ndenge na ndenge. Tokenake kusenga poate agona kumi na isika wana. Kasi iya mwana kiete ngai na kena kuluka kabele na zamba. Ndenge Yesu akeko butama na zamba. Batata ba mama. Lelo solo tuzali na 1988. Ndenge liluba mina tata wa teibiso. Ndenge papa inspecteur ya kuluba. Makamo mazangi biso te patu tuluba. Mazali ebele. Baoyo tozalaki na tango wana ti na mukoloma lelo tozali biso nde solo nzambe ya poni biso. Pate tokoma na mukoloma lelo. E pate totika na kati na ngumbo yo. Mama Mikala depuis 1921 akangami na likambo na ye. Azali ko kuma paka bene likambo na ye. Donc mingi tuzalaki na 1961 to se to jongi sima to umili mingi to jili.
or que tango oyo ezali ntango na biso makambo ebele mazali bamama batata na bana na biso pamba te totamboli na nzela ya solo muyini aza na esengo te amwana bino boye botika bandako na bino mingi boye na makolo pamba te oza na bamituka te loye na makolo mpo na nini boyakaka na mokolo moye po ate ozala absente oyo asalaka ntina nini na ye asalelaka tokozwa eloko nini nsima na mosala na biso ya kosalaka tata alobi ete abe soko ntango na ngai ekoki jwa mikuwa na ngai ejungisi yango na ndako na ngai esika ngai na botami ndenge elobi papa paster ateyi biso azalaka na mokili mosusu te lubumbashi ezali bele ezai kasi ye alobi kamata mikuwa na ngai jungisi yango esika ngai na botama tosalaki ndenge ye asengaki soko tosalaki ndenge mosusu nde pasi kasi tosali ndenge atindi mama Marie alobi bosala ndenge ya koloba na bino muke yezu alobi botundisa biloko na mai batundisi biloko yango na mai sikasika yezu bokabula bango batundi likambo moko te mpo na nini batindami eske biso tokosalaka ndenge tokotindamaka soko tokosalaka ndenge wana nde tokumi mosika baoyo bazali kobeboma mpo na joi nde ayi nde base balembi na bango kati soko batali ale biso kuna kati na tozali na kati lisusu toza komonaka mpasi eleki mokolo nyonso toka ye mpasi biso soko lelo tokomi bato bato mingi balobi ale longwa makambo na bino pamba likambo te ata ndele me tozala bandimi ya solo biso tozalaka bato na mibeko batata na bamama biso nde tozwi esika monene tozali kotunga lingumba ya elimu santo biso si tolongi na biso tika te ezala boye na komi na tata mwana mpe elimu santo amen. Pied gauche. Yerusalemu oye. Tolandi te. Ngala telemi nanga wana papa o itikali papa ezali nde yayo. Azongisili au micro papa. Merci papa Mbenza. Biso bango tozali awa tolandi maloba papa. On a programme munene oyo batikela biso ya botongi ya Yerusalemi. Lelo tokotala. Mosala yoko salama. Memorial esila. Yoko sila yoko sila te. Balani ba osisa mo. Bino ba gauche. Bongo Yerusalemi yoko sisa te. Bon Faki, yoko sisa te. Faki a okokate. Na Fliki. Fliki na pied gauche nani mukolo. Attention hein. Fliki peut appeler qui bis hein. Le maxi dose. Ya solo. Nga musala na nga kotungo la bato. Utabandaki makamango jeteki. Bongo be bongo te. Siko pe ba gauche ba yena nko. Bongo be bongo te. Vous avez pourquoi je te dis? Attention, je te dis mon cocaïete.
ngai nayebi secret ya jeteki lokola lelo bino bakotia bango nde bakozala ya suka nde bakodouble bongo bie bongo te akasi bino nde bakolonga na bakado bie na nchinchai tondimi tolandi maloba ya papa biso tolobi boye na 5 mois papa alukaki papa bobe papa kumpenda na batata mosusu basala tour baplace oyo bilembo ezali ya papa Kimbao batambolaki awa biso totikali kosala manso bilembo wana etongama esalama bien obanda wana nkamba lutendele bisika nyonso toniataki te Lubumbashi toyebi mpe na loa kambo ezali leta yango azwi décision à partir ya Lubumbashi pano bakotia valeur ya mabele wana toyokani na loa mpe ekosala mabongo te lutendele bisika nyonso o na mayombe to na boma place nyonso wana bakotia te bakoya kosisa na nkamba fete nde kozala monene na nkamba bokoya mpe bokoya te donc ndenge papa Mbenza alobi papa Mfumalongo alobaka yango ikole koya leta koyeba valeur ya makambo nyonso tataki mbango asalaki makambo ebandi be ebandi na te bon mpona kolakisa ke bagauche baza d'accord totala na babisi yango ekota na kati allez bofongola nzela Voilà, chers croyants kibanguistes réunis ici devant la résidence du chef spirituel, en ce bref moment, nous assistons à la présentation de bus, de cadeaux phares du mouvement social de la surveillance kibanguiste. Ils sont en train de présenter devant Papa Simon Kimbangu Kiangani, n'est-ce pas, le règlement ou le message clé de Papa Dialunga na Kiangani Salomon de Batir Kamba afin que nous soyons affranchis. Et voilà que le cadeau spécial, le cadeau phare de nos chers frères surveillants, le soldat de Papa qui s'approche bel et bien devant la résidence de sa divinité au travers les différents médias. Nous sommes suivis partout dans le monde. En ce net moment en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, où nous sommes venus, n'est-ce pas, commémorer le 65e anniversaire jour pour jour de l'arrivée de la dépouille de Papa Simon Kimbangu de Lubumbashi à Kinshasa, n'est-ce pas, avant d'être amené en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Voilà, c'est le bus qui arrive devant sa divinité Papa Simon Kimbangu. Eh bien, je ne suis pas seul. Voilà, ainsi que le différent drapelé montrant le 3 bis demandés, ils n'ont pu amener que 2.
Le troisième, nous espérons, dans le bref délai, et que le troisième bis viendra. Tous ensemble ici, sous, n'est-ce pas, la grande exhortation de Tata Songanzi, la papa Mbenza André, n'est-ce pas, soyons attentifs par rapport à l'histoire du kimongisme. Nous sommes le vrai témoin et non le faux témoin de sa divinité Papa Simon Kimbangu, comme le dit-on. Le témoin de Dieu, c'est l'homme, le témoin de l'homme, c'est Dieu. Voilà, nous bénéficions d'une grâce immense, nous bénéficions d'une grâce divine d'être choisis en ces nets moments comme des élus de Dieu, comme les choisis de Dieu. Alors soyons de vrais témoins. Je ne suis pas seul, je suis avec... Voilà, maman, je vous passe les mots, afin que vous pouvez communiquer en Mounoukoutouba pour une meilleure audition, étant donné que le monde entier nous suit au travers la chaîne de référence Mangongo et Papa Ratelki. Le micro est à vous, merci. Oui, merci, maman Falane, batata pe maman Estengo Zena Libota Oya Sakatna Bango. So, Zali Komona Maema, Sotu Masali Kole Kalamokolo Malelo, le 2 avril 2025, Wape Pai, Bande Koyaba Gauche, Yerusalemi, Baeko Salamo Salabotongi, Yerusalemi, Yangoto Zali Komona Babis, Yangwana Sika, 2 bus, so Elikolo Baete Bango Batoublé, Pambate Bande Koba Fisis, Baki na Bisu Moko, Lele Sozali Komona, MTSA, Bango Baena, 2 bus, Yasika, au pesa et outina izine, et zali occasion te, nyonso tuwana, et zali bilaka tata molimo monzon, ndenga la kakina biso, ete, botonga Yerusalemi, soki totongi Yerusalemi te, pasi na pse posila te, tolandi manso, utana papa e moko, tata moko zabule, papa Simoti Bango kiangani, pi papa conseil direct, papa André Mbenza kiangani, lokola petolandi, maloba ya papa dengenda kutima, ya solo esembe zali makasi mama Falone, na komona ete, kamba ese tondaki, ese yindaki, na bandeko ya Yerusalemi, pi bandeko ya pied gauche, nyonso tuwana ezali bilaka, tata molimo mosantu, ndenge tolandi yango, ete, tata na biso akoya, papa bazali koloba na biso ete papa na biso akoya akoya kosilisa manso ezala kolela oyo tozali kolela manso ekosila nango ozomona tozala kaka na bolingo mibeko misala soki tosaleli nyonso tu wana ya solo mama Falone tokosepela nazongisilo mikro na ndinga ya falase. Merci maman Germaine, je me laisse à mes souvenirs. Lors de la soutenance de la thèse de Dr Bitouvili Kianganizako, lorsqu'on lui a posé la question de pouvoir estimer, n'est-ce pas, ses envies, s'il voyait le grand-père, eh bien, il a dit tout haut dans la salle où il a soutenu sa thèse et que le grand-père est déjà là en face de moi. Vous voulez que j'aille le chercher où? Voilà pourquoi aujourd'hui, les croyants kimbanguistes est venu. Pied gauche, pied gauche. Pied gauche. On combat tata mwana pe tata molimo santu. Likambo soko ekwei eluka toujours ebandelina suka. Bosenga ya nzambe na biso tolandaki yango. Ndenge tolandaki yango tobundi etumba metoyebike ye moko azalaki na biso ndenge asalaka na bana ne bana Israel. Moïse asengaki ye soko kotambola na biso elongo te papa tokokoka permettre wana te. Ye alobaki Moïse azalaki mia na kotinda molimo na ngai po atambola na bino. Tata molimo atambolaka na biso ye wapi? Ye wapi? Ye wapi? Bongele meso. Oya bundila kabiso azali wapi? Tata Songanzila. Azali wapi? Azali wapi? Heyo. Ndengo bavandi wana bamipesa mobimba poate bilaka na bango ekokisama. Trajectoire ababis bongele meso. Toti elikia ete nzambe alongaka kaka
mayomanso matikali tokokoma kaka na objectif wana po tokokisa ndenge bosenga nzambe na biso ezali ekomama na mokanda nzambe alobi na mokanda nzambe Ecclésiaste chapitre 6 verset 20 je crois soko olakili nzambe eloko okokisi yango okumi lokola zoba donc ndenge tolapaki ndai ete papa tokotosa maemanso otindi biso bongole meso eh bien tolingi topesa bafungula ya le 2 bus ndenge programme esalamaka iloko soko yepa ya nzambe eh bien ye moko amizwilaka te il faut qu'on présente dignement ndenge musala ezalaka yango wana tomi bongisi na chargé ya toyebi chargé ya nani chargé vice-président chargé ya nini chargé de finance yaka wa to présenter mokombo likambo na epai ya nzambe na biso. Nzambe na biso mokumba opesaki biso yango tokopresente nkombo tata mwana mpe mosantu amen. Pied gauche. Topesi, merci, 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 merci. Toyokane, hein? Depuis que les alliés gauche à mon kilimo bimba. Ça va bien bon côté. Kasinga penas. Nasa ngali kamuraza nango. Est-ce que beaucoup sale la robe ou sale la robe? Bon, côté babis, bamuta, banani, protocole, on a sécurité zali. Mais tant on a bimaka, drapeau de liboso. Zali boye, mais oh bakotaka, ba gauche wana poussé na nzela moyete. Pas comme dans un jean. Alors, moi, bis, moi, y'a kitoko. Au titre drapeau na bino. Bon, on s'ala bien, on s'ala te. Boye bisa, ba gauche à poto, Europe, ba pona eloko malamu. Toyokani, hein? Oui, nzela ba kosolaka lisusu. Kakali kambo ya suka nazaki nango. Bon, tozokota ndako ya Nzambe. Na suka nga moko mpe na kozala ndako ya Nzambe. Koya liboso basalaka ntinsani. Makasi nde ezalaka mokolo ya liboso. Bongo bien bongo te. Na signalé déjà commune par commune. Pour préparer bakimbelekela na bino nga na senga liboso kimbelekela ezali bi ezalité oyo alingi azwa coupe ya monene total Angola tozali voilà Congo Brazzaville tozali ok RDC tozali Europe tozali
Est-ce que coupe ekokende na Europe ou bien ekotikala awa? Congo central tozali? Bondimi coupe ekende Kinshasa? Ngana mone kende kaka na Luanda. Brazzaville pe balobi kende Brazza. Oya munene munene. Bon. Pona air. Tuyokana. Pona lelo tosilisi na komba tata mwana pe tata Molimo Santo. Amen. Na kombo ya ntata ya mwana pe tata Molimo Santo. Tobongisa maboko totonda matei ya tata Nzambe okombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo. Okombo ya tata ya mwana tata Molimo Santo. Zambieto sindika bana bakumusa. Tobondela. Tata Nzambe Nkoloyis tata Molimo Santo. Bobatela kibiso na butu. Bobatela kibiso mukolo elelo. Awa na nkamba dinge toyaka. Pona kosala misala ya botongi Yerusalemi. Na matanima yo programme l'État azo sala kuna pona nini koleksa makamo munene o tata Kimbangu asalaki na mokili na biso. Biso pe bato yaka na nkamba o batikalaka pe kimia ezali te. Tokoma kolala na malade, kolamuka na malade. Nzoto ya maladi esalaka te, nzoto ya kimia yango esalaka misala. Na biso bato ye na batikali. Famille, ndako sunga biso nyoto za la malamu. Awa na nkamba Yerusalemi. Kolo Yesu. Papa Kimbangu. Bokangaki likambo kobikisa loposo mwindo. Bomonaki ete. Pasi ya mutu mwindu eumeli tango molai. Boloko nango 4400 ans ya boloko ya mutu mwindu. Boyaki ko rekipere biso. Kolo Yesu alobi nga na kei. Wana koya kosala ya mingi ya koleka. E monanaka le 6 avril 1921. Papa Kimbangu bandaki misala na yo kobikisa bato maladi wana nkamba. Osalaka makambo sa ndenge na ndenge. Bikisa pe biso. Oyo bautaka mosika
bayaka kobikela awa. Biso mpe tozali pembeni tobikelaka awa. Tolotaka nde mabe, soki tolamuki nzoto malamu te. Toyokaka motu pasi, miso, kingo, motema, maboko, mukongo, libumu, ntimbakolo. Mai te, makila te, tension, l'estomac, malaria, typhoïde, hémorroïde, diabète, PC, maladie andeke, cancer cardiaque, AVC, opération na nzoto. Na bopito, batu batondi, na ba dispensaire, batu batondi, na bandako, tolali pona malade. Salisa biso nyonso tobonga. Mutu nde yango ekanisaka oyo tosalelaka. Mutu soki ekanisi te moyosa mosala ezali te. Mingi tokoma kobela malade ya mutu. Na perte de mémoire, salisa pasi ya mutu esila. Miso molakisi ya nzela misala nyonso tosalaka. Miso ekomela biso molili zokende kokufa, salisa pasi ya miso esila. Oyo toliaka, oyo tomelaka. Elekelaka na kingo. Mingi pe tokomi na maladi ya kingo, salisa biso. Maboko nde yango esimbaka esalaka misala. Tokomi pe na maladi na maboko, salisa biso. Mukongo nde esimbi nzoto mobimba. Ovanda, mukongo pasi. Olala, mukongo pasi. Otelema, mukongo pasi. Otamula, mukongo pasi. Silisa maladi ezana mukongo. Motema kovimba, cardiaque, tension komata. Tension nde ebebisaka barein. Silisa maladi ya tension, silisa maladi ya motema kovimba. Oyo toliaka, tomelaka, kendaka na libumu. Typhoïde, malaria, libumu koswa, estomac, opération kaka na libumu. Silisa pasi ya libumu. Makolo nde déplacé yo mutu, ndenge totambolaka. Makolo kovimba, mbasu, rhumatisme, mingai na nzoto. Nzoto etika yaso malamu te, biso bansu, sunga biso. Surtout basanza oyo na biso ezaka pasi. Octobre, novembre, décembre, janvier, avril, mai. Tobelaka mingi. Ba fièvre, ba grippe, ba kosu, ba malaria, ba typhoïde. Mai makila kusila na nzoto kosanza diarrhée. Ba mikolo pe bana mike. Batiaka biso na liste, tokufa lelo lobi mosika. Silese biso makambo wana. Yo tata Nzambe osali nzoto. Kolo Yesu otiaki makila na mai. Papa Kimbango otiaki pema. Biloko misato wane esimbaka moto. Makila soki ezali te ndeko aliwa. Mai mazali te ndeko aliwa. Pema ebebi mutakufi. Po simbela biso biloko misato wana, biso tomipese pa na bino. Po ete totonga lingomba, totonga pe Yerusalemi. Na 21 olobi ba na botanga. Mokili oyo bino moko bokotambusa. Tomoni yango na Afrique centrale, biso moko tozotambusa mikili na biso. Mosala nde esimbaka mutu, mutu soki aza na mosala te vi ya pasi. Mingi batanga basilisa basalaka te, bango nde kopesa misala. O bazosala na l'État, promotion na fonction na misala na bango. Mingi tozali kosala commerce, ba client baza te. Tindela biso bato ebele ba bana kosomba biso. Na otolonaka, na otobokolaka. Pambola nzoto, pambola maboko, pambola misala. Tata, mama, babalani mabote eza te. Pesa bango bana. Bana wana bakoya kosala misala tozosala lelo. Mingi pena do babali te fongola nzela mabala. Po mwana soki asengi lipa. Bakopesa libanga te me bakopesa lipa. Mwana soki asengi mbisi ya mai. Bakopesa nyoka te me bakopesa mbisi ya mai.
oyo kosenga yango pe bakopesa yo tuyaka maboko pamba tondisila biso ya molimo moko aza kokanisa esalaka ye pasi ndenge tozali boye tobanda kosenga kaka bozongi na biso changement ezala po nzete ya bomoi ezala na Yerusalemi mai ya bomoi mpe eza na Yerusalemi tala biso kuna na est bana na yo ebele posa mpe ezalaka na bango bayawa me toza kati na bitumba silisela biso bitumba ya mokili mobimba kimi ezala yango tozosenga mapambo mikili na biso ezala bien mpona nini awa toza na RDC ezali mboka bino boponaki po ete biso mpe loposo mwindo tosepela nde tosengi mapamboli na kombo ya tata mwana mpe tata Molimo Santo. Amen. Pied gauche, pied gauche, pied gauche. Yerusalem oye, Yerusalem oye, Yerusalem oye. Ndenge tolandi papa ndenge apesili programme. Naza koleka sikoyo totya maya nkamba na babisi soki esili babisi eleki biso nyonso toyebi eke toyelaki na mwa eloko muke mpona kotya na sani yango tokosenga baprotokole botya basani ebele po ete towumela awa te towelela kolanda programme ndenge papa apeseli yango eke ndako ya Nzambe soki ye moko akosiste na kilte kino na ntinsani toyokani donc towumela te ndenge naza kobwakela kotya mai ya nkamba na babisi asilisi na ye kofanda na lombango nyonso tobongisaka deja bakado na biso ya tongo po ete towela ngonga toyokani tosilisi bokombo tata mwana mpe tata Molimo Santo. Amen. Donc tokozotya mwa lomeya na sani mbala moko tolekani na kati na ndako ya Nzambe po papa se asilisi makambo nyonso. Voilà. Fada, fidèle Kimbangiste, nous assistons à la bénédiction de cadeaux offerts par le MWSK qui est, n'est-ce pas, faite par Papa Songianzila, Papa Mbenza André. Nous avons bénéficié, n'est-ce pas, de la bénédiction de sa divinité, Papa Simon Kimbangu. Aujourd'hui, en cette première journée des festivités, Maman Germaine, nous avons été témoins, n'est-ce pas, d'une prière très efficace, d'une prière bénéfique qui réunit le tout. Il a tout dit, donc les soldats réunis aujourd'hui doivent se réjouir parce qu'ils ont bénéficié de la bénédiction immense, intense, grandiose de sa divinité, Papa Simon Kimbangu, Maman Germaine. C'est Papa Songianzila André, les conseillers directs du chef spirituel chargé de l'économie, qui est en train de bénir le cadeau offert par le mouvement de la surveillance Kimbangiste. Mais nous avons entendu le souci d'un grand chef, les soucis d'un grand chef, parce que Papa, son souci, et c'est lui de s'assurer que son équipe qui porte, n'est-ce pas, l'emblème de l'église, n'est-ce pas, un bus à eux,
pour ne pas se déplacer dans des bonnes conditions, des conditions équitables. Voilà un bon chef, un bon maître qui met au devant les besoins de sa troupe. Voilà, maman Germaine, je vous passe le micro. Voilà, et c'est la provincial nyonso na ba financier bokende na poste 2. Bino banso ba provincial na ba financier. Bino banso bozali kozelama na poste 2. Voilà, na tango biso banso tozali komona Tata Songanzila, Papa Mbrembenza Kiangani, Yewana Zaliko Pambola Mituka, Oyo Bana la Ye, Yaba Gauche Basiliko Yako Pesa Bango Pona Tina Boton Yerusalem Yatika, Nakalizito Lanzi, Maloba ya Motuya, Ya Papa Simo Kimbangu Kiangani, les paraclés, sa divinité, Oya Siliko Lobana Mokolo Malelo, Toyoki Libondeli, Oya Siliko Senga, Nyonso, Papa Siliko Lobana na Mabondeli, Yangwana Biso, Siko de voir na Biso, Tozala Kaka Nelikia, Pambate, Nzambe, Asia Sengi Manso na Kata Mabondeli, Biso Esengeli Tozala Kaka Nelikia, Pwete Maemanso tu, Toko Kakozwa Mango, Bosenga la Biso Ete Yokani, Pambate Tozali Andirako, na Bango Moko Papa, Nege Basali wana Pambate Lelo Ezali Mokolo Mone, Oyo Nzoto, ya Papa Timo Kimbangu, Koma Kina Mata Dimayo, Toyoki Cérémonie Nini, Oyo Bosale Makuna, Nangonga ya 12h, ya wana batata pe ba maman, na kanisi, Esengo Ezali Makasi, na Komonaka, Ebele na bateau, ba surveillant, ya Mokili Mobimba, ba gauche, ya Mokili Mobimba pe Yerusalemi, biso wana totonzi awa, na kamba Yerusalemi, na tina ya libiangani, ya tata mokonza bule pambate, batu na batu, ba pesa mela mokumba, ba pesa mila mokolo, oyo bakoki komataka na ngoma ya Yerusalemi, ya solo, esengezela libota, oyo yawa sakati na bango, libota baindo, ya ngonde nzambe ya bongisi pwete efandelo na ye, tozali na balinete awa, linete ezali awa, oyo asili bongo kokungisa linete to akwesi, aya kozongo na service après mama bébé, maloba epai na yo. Ma solo ezali ya 5 minutes, biso nyonso tokozala kati ya accepté. Mama Germaine. Merci maman bébé, esengami na ba volontaire. Ba volontaire tokena concasseur, tokena so ba brique, tokena kotika ngona memorial. Ba volontaire tokena kuna ebele na concasseur, tokena ko so ba brique, to mema ba brique, to mema ngona memorial. Ba volontaire ezala Yerusalemi, ezala gauche, biso banso ba volontaire, tokena concasseur, to mema ba brique ezali wana, tokena ona memorial. Esengami na ba provinciaux pe ba territoriaux ya gauche tokutana na poste 5 ba dirigeants plutôt ba dirigeants provinciaux na ba dirigeants bino banso kaka bokutana kuna na poste 5 kuna nde bazali pe na bosenga la bino donc ba volontaire tokende ebele na concasseur, tokende komema ba brique, tokelango na memorial, esengami pe na ba provinciaux ba gauche, pe ba financier, bino banso bokende na poste 2, ba dirigeants provinciaux, territoriaux, na poste 5 na kansito saliko yokana, na tango yo bino ba emozili ba kuyokola na biso, tozali kaka liboso ya raison ya tata mokonza bule, papa André Kiangani, tata Lwengisi, ye azali kopambola mituka, oyo bana na ye ya bagauche ya mokili mobimba, baye kobonzela bango na mokolo ya le 2 avril 2025, mama bebe kapita, okozanga liloba te na maye oyo masali koleka na ngomba ya Yerusalemi. Oui, maman Kenda Germaine, à solo batata ba maman, et zalaka esengo, moboti asenga yo eloko, moboti atinda yo, yango esepelisa kitata mokonzi abule, kosenga bana na ye, ba surveillant ya mokili mobimba, ba bisi e mataka na Yerusalemi ya sika, yango tomoni matosi yango,
na esengo nyonso yango bazali kobambola yango bazali kobwatela yango mai ya nsima epai ya papa Songia Nzila papa conseiller direct kolakisa esengo ete bana na ye ya solo batosi ndenge papa mokonzi abule asengaki babisi emata na Yerusalemi epuis asilisi wana te alobi ya solo ntango ye akosalaka mobembo mingi bakobelaka bongo bakosukosu mpe bagripe erope mobimba babongisa mwa bisi moko ya kitoko. Voilà, bozongi ya papa Songia Nzila, bozongi ya papa Songia Nzila ye wana asili kobwaka mai ya nsima na bamituka oyo bagoshi moto na moto abongisaki likambo na ye ezala Yerusalemi ezala bagoshi baoyo babongisaki basani tomoni baprotokole batandi wana biso nyonso toleka na kotia loboko na sani pamba te tomemaki mwa eloko mpona kosepelisa journée ya lelo.